parce que nous avons besoin de BST. Pour la minute aux alliés concert le 30 juin, na héritier, na Fabri. Il y a mon désoul dans ma cité. Sur les bisous toqués, nous sommes à Rabat. Sur la voilà, tu vas comprendre que. Yebango bakindara bazonga. Virginie Moutayamba bango. Non, il s'adresse à des personnes. Fabrigas va comprendre que pour la Kende, il faut qu'on ait bien l'héritier. L'émission avec héritier, l'émission a été bien préparée. La minute où c'est héritier Watanabe. Ce qui n'a plus ce Kenda Bongo. Bana babimina libumu, Yahweh ranson. Au moins que comme c'est un problème pour la tata na ba. Parce que c'est injurié. Quand on a beau tourner la Fabrigas sale nini ya sa bête ya danger. C'est le oiseau le balem sous na falia dans les moments na émission. C'est le oiseau na papa nzemu ya c'est le oiseau. Les Kamuna c'est le Azana Monassé. Il y a certains artistes qui ne se connaissent pas. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure au Bozo Landa Bisso. C'est toujours votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse. Mobala Ali Tutu Yamboumana Zolo, beauté à Deuxième République, préfet de discipline, Moukou à Moko de la presse. Merci beaucoup, na confiance Nabino, Bopé Saka Jerry Kobetox. Et bo votanga pena na ba palais, bo votanga na ba pays, que Jerry Kobetox, ça là toujours, Moussala no polo baka vérité. Merci beaucoup, et merci beaucoup na Jack Anangila na sima caméra na réalisation. Et puis montage et azosa la musala qui toko wapi et puis merci beaucoup na moto ya Yambokolo chaîne oyo mabela dinganga mwasi ya mwindo ya ngolo sans microbe depuis Londres na peso bambo tebele et puis ba vrai bana membre ya Feza TV RDC. Feza TV RDC na yebisa rabino bo s'abonner parce que mabela dinganga bota de bana mapasa Feza TV RDC et puis chaîne partenaire lisosu Vision Plus Télévision. Alors bo s'abonner et puis na pesi maman pasteur Titi la source bambo tebele maître chinois kilo ya matete et merci beaucoup na maman Hélène Mvuzi yebisa maladie mère double Mariana Lyon ata la pe côté ya Jerry Kobetox na kolela. Sans oublier Gigi Katema depuis Arabie Saoudite. Bambote nao ebele et na kitimba la moko na Londres na moni Mireille Ilunga wa kwetumashi wa mumenu kwetukatu jimini mukaji mulenga yalinga na lo baboye mwasi kitoko wapi ya mbinga pe ya tai bambote nao ebele. Alors lelo na yambeli bino lisusu mopandi sango Gauthier Business to solo la na to sa analyse par rapport ya makambo ezoleka na RDC na ebite ndenge balobaka so itoke kotanga journalisme selon déontologie nde balobaka journaliste azala au milieu du village parce que lelo na Congo toza na presque ba presse ebele toza na presse en ligne et puis toza na média clair. Alors est-ce que au milieu du langage wana journaliste il faut être au milieu du village, est-ce qu'il existera na Congo? Tant que sujet par rapport à l'émission héritier Wata Motonan Tembe Gogan basala kina sernaye Virginie Manganga et sali polémique makas et luki ba problème ba komwa ba te komi kotangama ba rande fongwa mi émission kaka et fongo lirano ndenge na koloba la bino boye popol na Virginie bazoyo kanate baswani na nzela lokola awe koma parquet koma tribunal ba audio ebimi et baswani na boduga toujours na émission wana basalaki na héritier Watanabe mais na koyoki sabino ndenge Virginie azo se plaindre na émission moko lekaki par rapport ya tout wana esalamaki pona émission o ayambaki héritier Watanabe par rapport ya rando ya héritier Watanabe na Fabrigas. Tomonaki Robino Mundibu très fâché na plateau balongola ndeko na biso na chaîne mais lelo tomoni susu Virginie Manganga na héritier Watanabe tolobi te ke balongoli Virginie mais eluki ndeko soana Jack Anangila panzelanga déjà caméra na yamba ya Gauthier Business poto solo la naye masolo oyo et puis nakopesa mbote na Laluma Leba wazali ko assister nga na émission oyo joli copé azape toujours wana ya Gauthier Business. Bonjour Jerry Kamiende yopi na benga moto wa yambwa merci pour l'accès ngane ba simba micro histoire ba changer ngote et puis na pesi mbote na ba abonné nyo surtout ya chaîne oyo et puis na boss mère na biso Bela Dinganga mwasi ya mwindu kane banda ko ba mère tela pe ba koto oyo
si le on a mera talité mais nabi que mera otala kaka en tout cas na sengi na bato ba s'abonner belé na émission lelo na ko pesa déjà moi mbote na bande na mi balé na pesi déjà mbote na meso quand tozo bakisela ye goder les choix il y a Guy Umberto Kabisi c'est Bogar qui vit en Bruxelles quoi et puis na pesi mbote na ka leader il y a bato ya Papito Mbokolo pi na Joko et puis notre président a vu Moné Makileke na Jekokis. Voilà, il y a côté business, j'espère que vous déjà bah sujet au solo là. Mais avant tout solo là, on commence à la système moko. To kota moi mukenga na yo na internet, to yoka maetoko yoka après to ya soko solo là, bah faire en parce que moto ezope la makasi na niveau ya presse, na niveau ya ba musicien, moto ezope la makasi. Je crois bien to kotanga vidéo oyo. Préparer bah finga ngebele na réseaux sociaux, mais au moins nanga mukolo moko te na ye na répondre parce que nous avons besoin de BST. Les mecs qui dernièrement ba porte-parole ya hérité balobi biso groupe na biso eza agence ya voyage té. Soli biso toké tozonga na bato. So la nzango voilà, tu vas comprendre que non, il s'adresse à des personnes. La première question, Nazan a besoin d'Ameka Kotuna. Relation ya Virginie Manganga et puis bandekone mususu ya presse ezalakanini. J'ai des très bonnes relations avec tout le monde. Alors l'émission avec Héritier, l'émission a été bien préparée. Très bien préparé, d'éléments tout qui na émission, to préparer qui ont de bec et tout ça fikine, to rotia Atlantique en Angola, to bela boué. C'est que émission CB, émission Ezaki qui toko. Et ça permet à Héritier il y a pour étaler Babylon en dessous de baraté par rapport il y a comment dirais-je, il y a ma réalisation naïe. Naba audio, moi personnellement na yoki onga nazanango, je vous donne du respect, les ali vie privée no moyena kotango mingi donc ezate, il y a Popol Mopasula, il y a couple Badiata, exactement c'est quoi? Je reconnais que Lobana Popol qu'on reproché pourquoi parce que ngata la moni Sarah Zale qui nanga yebi so na moni azo sala mabe na olobane mabe en public te so na forum moko na ba journaliste belé il y a Nati qui m'avait reproché il y a Virginie Lofembe ba yeba ki réaction nanga. Voilà, j'espère que toyoki lelo tolobela likambuya au milieu du village. Est-ce que Virginie Manganga a une couleur moko boy o la qui ça déjà pour na yoki selon n'enge public ezolobaki Virginie azalaka naye gaulois soit gauloise et azalaki en face il y a héritier Watanabe basala qui émission ya côté business je crois bien aux mopandisa hôtel qui émission wana est-ce que question Virginie Manganga tuna qui héritier par rapport ya carrière na yena ya Fabregas selon balaba les autres Fabregas carrière neza munene koleka héritier Watanabe parce que question wana ndeluki ba problème ça là un peu à vie na yo peut-être répondre à la question de Luki ba problème lelo par rapport à Wata peut-être tout le monde a une émission c'est comme si on dirait Silika qui et puis à traiter qui Virginie le na Virginie il faut qu'on maka mingi yo so ki ngone non to banana Virginie Manganga te ozomona toza quand même na ba courte mémoire te ça fait un temps ça fait vraiment un temps na ba télévision na ba réseaux sociaux guerre ya Wata na Fabregas ya ngonde za en actualité. Mais il faut Wata so boya monique so za ina Wata na plateau pour ngolo ba makambo alinga Silika ya so ba bozo mezirenga na mutu wana pona nini ekutola ba mutu wana bo mezirenga na robino munibu kulumba bo mezirenga na bina filé ye mo Wata mutazolo ba depuis ba voyage na bango oya ki États-Unis oya ki azongi na batu yaza agence de voyage te ye bango bakindaka bazongaka Virginie mutayambaka bango visiter mtayamba ibango ce qui est vrai toute la actualité voilà ozomona ngasuki na yambi d'abord émission ya Virginie Manganga ezali chronique musicale donc total la nini to beta mikolo yo ok beta quand même émission ya mutoza na actualité te to jona exemple na lobi ma bete pas actualité te na lobi ma bete neti
ngana lela nani mabe es grave yo kana biso bato bala be mission nanga na répétera moi ba makambo ebele ya lobaka pour na lingaka ninga yemba ninga loba ba thématique na ye mais ce qu'on a minute aux en actualité te Virginie Manganga ba retourner question ya es grave na ndengini c'est-à-dire que aluki po to na nini ngata on a sala mission nanga na zana besoin batu balanda ozomona donc non c'est l'émission te pour na le kabo avidité non c'est l'émission batu balanda or batu ba kolanda misusu ba kondima misusu ba koboya vous comprenez d'abord c'est ça et puis tant émission kei bongo na chaîne oyo etalami chaîne o va présenter l'émission ba comprendre chaîne wana etalami mais émission de Miss Virginie et Simbi te aza peut-être na déontologie te aza pe quand même na o héritier lobaki ne faut comme mingi yebisanga na makambo héritier ba ne faut comme mingi même héritier c'est comme si on dirait comme na point moko c'est esquissé te na lobby Virginie zalaki na papier de tant total émission wana si Virginie zalaki na papier na tout à l'heure auto loba émission zalaki préparé avant kasi on a lobby ta c'est dire que Virginie Satalini na oyamba héritier Watanabe na oyamba yami balé même ngaso na oyamba Jerry Kamende notana minito Jerry Kamende nini ezoloba malikolo kombo na ye pour na actualiser mission na ngai accompagne ko na oyamba héritier même héritier nenga ya question les aki na problème te eza problème te eza normal c'est normal. Ça c'est pas là on a dit balabala. Ba toi là pe ba ko za ba toi Fabrigaz. Ba tout ni question wana. Ke baba qui ça y est. Non, c'est-à-dire quoi? Na minito bitumbe ali héritier na tolbango bongo. Bitumbe ali entre faire na ba faire Fabrigaz na héritier. Yemo mukolo nzoto aboye. Akoboya ndenge nini yango wana tozana balabala te. Ngalo tona balabala te. Ils ont confirmé maintenant que bagarre ezali. Batangela ki faire fali. Héritier Fabrigaz abi wana bino ndena ba kwa mobo ke na vanda bo sala ka bongo. Kasi na kwa yango na kasi balabala te. Pour na minute ezali concert le 30 juin na héritier na Fabri. Yango ndezulu ba mana cité. Même na Fabrigaz. Bon ndenge na lo ba héritier mo Gogan moto na tembe. Je l'aime pour ça vraiment mobile. Vous comprenez? Nazo milieu du village. Valable. Minute eza Fabrigaz. Na minute il est vrai que il est vrai que ayamba Fabrigaz. Il est vrai que aza via ya Fabrigaz. Il est vrai que par rapport à préséance azanango. Mais na minute yo ezali kambu ya petit ezali kambu na bitumba. Vous comprenez? Fabrigaz pas comprendre que pour na kende il faut qu'on a bien l'héritier. Oh. Il faut qu'on dise nabi par rapport à préséance. Na tangi ba makambo nyo sotu. Na minute oyo héritier azali papa tobo ya to matato kitana Kinshasa oyo. Ba nzembu ya nani zobeta album ya nani bande banditi suka. Mais na minute o Fabrigaz azala actualité ya musique te. Na minute oyo c'est Skakanga na sili sakate. Na minute oyo c'est héritier Watanabe. Album ezo betama. Ba nzembu ezo yokama. C'est héritier Watanabe. Si qu'on a mututu kasi Fabrigaz ok diembila neti bina filé zo betama. Na minute on a azali kolo. Donc héritier ça na raison Kulumba a comparé na Kulumba. Te bolimbisa ngai te na minute ezande ye na Fabrigaz. Vous comprenez? Toke musika. Le journaliste na sala ine mabete. A poser question. Bongo ba guerre bimaki ya merveille ya Mado. C'est ça ka ye na Fabrigaz. C'est ça ka ye na Fabrigaz. Est-ce que virginité? Est-ce que Virginie azaki na makambo wana? Teba makambo na bango ya ye na ya Mado eza héritier mutasai makambo la nini? Wote héritier mutabundi banani bakima. C'est avant kutumambu ya Virginie. Muso musique na biso kenda bongo. Oh. Musique na biso kenda bongo. Raisonner evi ki kulu mobala Karine Mokonza abi masango bakena na ngoka. Musique kenda bongo. No sikoyo eza nini? Héritier Watanabe a moto na tembe. Ozomona tangu yo betie bora ya likamuna héritier ezake azolinga te ba tia ye na Fabrigaz. Azolinga makambo wana te. Mais lokola nani Virginie ayebi ke na minute oyo na ko yambe nani te sanke na tanga Fabrigaz. Héritier petango ayaki wana. Papa ta yo le loso yambi héritier ta ngai na obete na retourner likambo ya Fabrigaz. Ata ko fashion une émission. Ata ko lobana ngao a fashion ata za ngapi no yaka na kitembe. Na ko tu na ye yango. Ata betinga mbata na plateau et que écoute bien. Mais na ko tu na yango. Na lobi na yo. Ce que héritier pesinga micro accorder nga émission na ko tourner likambo ya Fabrigaz. Na ko banga te. Chronique. Selon yo, na parcours individuel, héritier na Fabrigaz, nani parcours neza muneni. Par rapport à préséance, non?
ozomona déjà héritier na wenge musique tolongola na wenge musique makambo wana baolinga ngo sute te tolobi na individualité héritier abimisi orchestre na ye Fabrigas abimisi orchestre ne to compter na bango mibale bongo te to compter na bango mibale bongo il y a des gens au milieu du village tout ce qu'on au milieu du village tout ça la banali sans que toloba o ya leki o leki mon panzi ça mon panzi on peut repasser eloko moi ça nazala na au milieu du village mais ce qui est vrai que c'est la fierté ya musala na biso ozomona mais sur le plan musala na minute na minute toloba o héritier za likolo ya Fabrigas voilà voilà siko eboti ba problème to ki popol mo passo la pe kuna sali ba audio moko boye oyo eluki ba problème na oki kutu ndeko na biso na nzela ya émission ya Sarato la serre nanga na oki alobi na boyi ko loba makambo ko tuno makambo na msu pesa vie privée na yo. C'est comme si Virginia comme attaqué na popol mo passo là et puis nan ndeko na e biso nani ndeko na biso ya Nana Boduga nyonso tona ezali kaka émission ya héritier Watanabe ou comment? Non, Popol Mupasula to Nana Boduga que je salue. Ba sœur ba na moi boulot kala na baza ba to tala bango to linga bansala musala na bien. Ce qu'il faut qu'elle nous dise et yena na Popol Mupasula qui nous dise bazo reprocher nini na Virginie na émission wana. Il faut pas loba. Non par rapport à Moussala, par rapport à déontologie, toujours reprocher héritier nani Virginie et loko Songolo. Ndeli kambu yango wana. Nga personnellement na moni loko ba reprocher les Virginie. Pas derrière chaque émission ils ont un cahier de charge nango. Mais ngai na biso et loko ba reprocher Virginie abima loko la gauloise. Popol mo passo peut otanga kombo. Ata boyango warrior. Nana Boduga warrior peut-être loko bazo wela yango wana c'est ça c'est comme ma bête ozomona to comme ce qu'on a problème nini mopanzi sango azana penchant na to bakaka naturellement mutu nyonso to aza mutu aza toujours na penchant mutu ko sabiso te même dans milieu du village na lobi na nature ya mutu bokoze la biso mi balé o mona na penchant vers oyo mais na par rapport ya boulot ceux qui naza na micro awa naza devant caméra non ça la tout na se contenir na se réserver ba makamususu pour que batu ba comprendre non zola na lo chochote so comme le chocho ba chope cash me maningo bango ba cha bango wana yo po ko mamutu amu te na lobi ya soki ngalelo alanga nze moko azinga lobi non comment porter parole nanga je vais m'afficher que nazala ka porter parole il y a par exemple il y a héritier Watanabe moto na tembe ozomona na banda ko ya koloba makambu na ye ozomona ba wana bat ba yeba ke azala ka déjà mutu ya héritier Watanabe na milieu du village ekufi milieu du village ekufi na comme porter parole na tiki pe makambu ya baninyo soki na ça nanga ni non ça ba analyse normale mais bango ba continuer na bango émission te wana ce que comme il faut yo lo bananga siko yoza oza na penchant on s'afficher que naza par exemple mutu ya Mobutu mutu ya aigle siko lo bananga siko makambo ya Jésus de nuance yo beta ngondengini alors que na tika pe ko yamba bato Jésus de nuance so alors que pendant que bato ba hotala bana poste ba zo actualité à Jésus de nuance osomona ce que makambo zo comme mabe yangwana na cause la nanga na penchant mais na cadre ya chronique musicale ce qui naza chroniqueur musical il faut na tika la ka communauté du village et ça moi pas parce que na Congo to mona ngo même tina politique nous avons des journalistes oh baza bango ba kenda na ngambu ya opposition to za na ba journalistes oh ba kenda na ngambu ya pouvoir au milieu du village kufa banyata mais si on réforme batu ndengeni au moins to comme limité pour bato bango na kande ba célèbre bango na ba jeep bana ba makoki c'est ça non je pense tant au solanga non na pembe no yebi naza na parti na te mais naza na penchant na parti ni yo yebi tout cela on a pembeni mais ceux qui n'aiment pas c'est les missions politiques na mutu nazo ça la police ya débat na ko s'afficher même ceux qui mutu aza na ngambo yo aza mutu ya parti on na sepelaka nai na ko tumbai na plateau na ngai na ko tumbe penza na plateau non ça la jeter ceux qui n'alingi na comme porter parole il faut na tika chronique na comme ka porter parole na ndolobela kaka musicien wana artiste wana pena groupe naï nous sommes ce qu'on confusion aux côtés tu es à la fois porter parole aussi chroniqueur musical mais comme illimité parce que ceux qui n'ont pas pour musique ils ont la dent de si le lokomona mutuna yo wana za likolo le lokomona pe akitina se le lokomona remonter ce qu'on pendant qu'azana c'est aza sur l'actualité té le bananga ce qu'on émission na yo yambanane or toi tsaneti boy toi tsaneti
nde tobeta sikoyo ya Fabo na Watanabe baza bana maison mère bana babimi na libumu ya Weranson omoteki komi sikoyo problème mpona tata na bango ya liboso yango wana ya mibale lokola sikoyo baza bongo so nesi lelo moko yo safishaka kolobi nga naza kaka mutu ya wata sikoyo lobi wata kiti aza sur na actualité te or na sima ya wata eza kaka bato ebele ya aussi Watanabe eza osusu bato pe wata pe aza na bato ya ye basupportaka ye sikoyo bato na yo oyamba bango ndenge nini voilà ya kotiela ngina tuno question moko eyeli ngai lelo kotala polémique ya Jibe na Wera totikala komona te Wera nayebi te elem so na liba émission so elekanga na tala ngo te Wera lobaki ngai nde nazawa Jibe tangela ngai sale o abeta tondisa bato Wera na émission moko aloba ngo boye totikala mona ngo te leti nga Jibe pe ndenge moko mais lelo tozo assister c'est le azolo balem so na fali azali boma na émission tozo assister héritier azolo bana tangela nga sali nini Fabregas abeta tondisa bato est-ce que wana toujours ezapeka musique ekenda bo pardon tango aloba ibongo ozomona te ezolakisa déjà limbisa nene na tuno omona te ezolakisa déjà ke bango mibale na koloba ne déjà abimisi ke ngai naleki wana ezosimba te ngai naleki wana toza vraiment na concurrence ngai naleki wana mikolo nde tozobenda na biso mibale et puis ezokende bien ozomona po quelque part pe nani Fabregas pe aza mwa likolo Fabregas pa zong sinini alobi oh mais nga na bord na nga ya Mado na zongo mwa des trophées na zongo ba disque d'or au moins de répondre et pe sipeti nga pe banzembu na nge yoka maka koto pe BM koto pe mikolo yo mi ange mi or mi demo ezokende ozomona ezokende siko problème ya linini tokoki kokota ka te to banda ko finga bato concurrence c'est cosa ezabna loyal mais tant on tourner bongo est-ce que ça limabe potona concurrence ba comme concurrence loyal mais ko toba ke tangelanga sal nini Fabregas on monte ke kota est-ce que c'est injurié ko tuna botuna langa Fabregas sal nini ya sa beta ya danger est-ce que c'est injurié c'est le opening alobaka c'est le opening alobaka ke fali azali bon wana nde siko mabe wana nde siko za mankima akoloba na muninga bongo te ko benga mutala tala liboma tala zoka bazola ba représenter un liboma a tama mo peut-être ko loba pe fali azali boma aloba pe ke fali na bino wana bino to komisa ke danger donc na biso ko tanga kombo ya collègue na yo bongo to mona ba Jibe na Wera ke o moni siko zela o moni siko ndenge moto na temba tunaki botunela ngai Fabregas basani ya danger beta réponse à Fabregas alaini alobi ngai na ya Mado na nge pesa na zana ba trophée banini mais ce que tango abi bobino nde bokomisa ka e danger jusque là zo baka peut-être na ba direct ça direct mais na émission héritier les gars émission internet te et yende na internet ezaki na antenne ezala ka bongo mais émission na zo mona ngo eze émission moko dire il fallait ka batika ngo za e ko ya nango kana ato salaki ngo na sima na lupango na bino ato salaki ngo na sima ata salaki ngo na sima ndaku na bango so ka mutu mo zalaki atandaki mwa mikune téléphone na bendi elingo ya kana réseaux sociaux mais siko ce qui peut fali atuni siko yo c'est Léo Scram ndeko na nga ya bandali na pesi mbote botunela nga seleo nini na eza nini evre na eza nini kombo album neza nini ya o répondre nini vous comprenez c'est vrai que ngalo landa seleo moi trop na ba émission likambo na seleo azana no na sei il faut to azanini azana seko bonne no bona kosa oh azana sei seleo azana papa nzemu ni seleo ezobeta vous comprenez nzembu ya seleo ezana se photo aider ye il faut ayaka na ba plateau na be mission bana na kolobela ba œuvre na ye oza même avina pasteur Denis Sabi seleo na musique asa asila ne mena ba clash asa premier te koloba ka sile za moi compliqué c'est un artiste alobi asa suna oraté par rapport à ba geno baza lelo mais na clash en tout cas za pour champion ngana ba ma clash ngana za ka makambi ba œuvre ozomona il faut aya même ba nzembu na sala kala a continuer ko la promotion na mbando ba botami kala mingi est-ce que ba yebise leo baby c'est le bano ba botami kala mingi ba agni oyi ba mission nyonso tu azoleka ba mission ko s'attaquer na bato mais azolobela ba œuvre na été azolobela sous musala na été solo s'attaquer na bato te alakisi bilamba vous comprendre yi aza artiste aza langa nzembo aza créateur ya ba œuvre créateur ya ba cri ya ba animation ozomona il faut alobela musala na ye a valoriser ba musala na ye atika mama ba clash wana voilà ya côté business na tuno question suka to vandaka na seleo parce que moto ezopela makasi par rapport ya likambo seleo
na ndeko na biso Fiston Sai. Eza question na nga suka na otuna mais lilo na ngi to clore dossier oyo Virginie Manganga lelo so tale mission wana eza lokola ekitisi mopanzi sango toto mona Robino Mundibu kolomba ye pasilika ki mabe na plateau par rapport à ndeko na biso o balongola ki na Congo web lelo ndingo zo tala okopesa conseil nini 1 minute na ba musicien 1 minute na mutu ope yope mopanzi sango yambi musicien po ekomelo ndenge komeli Virginie Manganga te ekomela ki pende ko na biso Congo te na Virginie Manganga na lobi soki ninga osala émission na ye eza na kati ya cahier de charge na ye malgré ba critique finga bi makasi na commentaire yango na lobi soki eza na kati ya cahier de charge na ye oya présenter na chaîne Eskazo Sala malgré ba kofinga malgré ba menace à continuer ça veut dire que simbi eloko ebomi bongo bato bazolo baza muta tendance te nga na zona kana cahier de charge soki musala zo sala eza par rapport à cahier de charge oya présenter qui na directeur à programme na chaîne Eskazo Sala ce qui a respecté en tout cas Moussa Nezo Simba Moussa Nezo kende bien ozomona mais ya na ba pandisa ngani na zaliwana na lo bakaki to tika ko koma ba porte parole ba musicien yango ozomona iri mobu na ba platon ba musicien bazo kitsabiso ozomona surtout na ba sœur na biso lobi olala ki cheye lobi olambela ki mwa nini balola ki fufu lobi nango oye ayambo na chaîne mais on sa na blaguer na yo pe moyo kene makase ezate po bi ke non so na mekawa a rappeler oh peut-être des sous moko na tika ki cheye ozo comprendre donc baba c'est la penza que maman na ba bolingo maman ba sentiment ba sala ngo libanda ya musala oyo batika ko zala complexe liboso ya artiste musicien parce que ngane naza bouger c'est aussi une célébrité naza na moi 1000 personnes mo bolé sur la côte de Château Rouge ba bela nga got business vous comprenez ce qu'on a complexe liboso ndeni voilà ba musicien bazara na besoin na biso d'abord nous sommes un pouvoir ngam nazo répondre te papa presse ezana no pouvoir musique ezana pouvoir nini biso tozana no pouvoir et l'ingolo ba par rapport ya presse na musique biso toza likolo vous comprenez bango il faut ba respecter biso pour so sali œuvre na yo o leki nango epa na biso te batu ba koyeba ngo te batu ba koyoka ngo te batu ba kokumisa ngo te pe batu ba koyemba ngo te vous comprenez donc toza appelé ya ko collaborer c'est respect mutuel ezala vous comprenez pour so tali quelque part tozala ka bon na peso exemple moko so il est l'artiste Michel Akoufi tala ndenge to se mobilisaka to kaka te akufi te to baka neti azan hôpital to azui likama mot tala ndenge biso presse to se mobilisaka mais tango biso to joka ba makama a tango biso to kufa to monaka bango voilà merci beaucoup pour dire combien basala na considération na biso te siko pour que doni wana échanger il faut que biso moko to eba toza banane voilà bien parlé docteur Chita Jack ta la place to Chita yango Fiston Sai na c'est le en tout cas qui mabe Fiston Sai sabi akotika yete soki ezana mutu moko bela liboma pona baninga baloba ke ye kolanda kete ya kolanda c'est leo so c'est le afinge na États-Unis Hollande na États-Unis akesa la vidéo kuna ozo sala analyse nini Fiston Sai ko silika na ezali nini c'est le alika na télé bon non mutamaboke te atangi ke bato babotola ye basi c'est comme ça tanga kina Fiston Sai na kati ezo niveau non te ko ba no tonto c'est bulembe olinga mama mwana non te ko betelo tonto art donc ozo mona que il est artiste mais qui ne parle pas de son art il est artiste c'est un artiste qui ne parle pas de son art ozo mona aza artiste oya miyebi na ete on dirait ya ki na kopa ngona par hasard ça le bien comme le roi moi so ba cheze mi azoyeba mobilité akanga fali mabe akanga yonal akoti kutu na makambo etali atayete akangina muta maboke polémique nalobi na vie na ye nenga zali wana atombola penza musapi akata lai devant bato ki nanu alinga mwasi ya muninga te wala nani c'est Léo aloba penza kata penza lai na vie comme artiste na ba succès sala wana nanu abotola mwasi ya mutu te ata musicien te ya moko na kwa koma kolela nzambe nazarana momina ngai lelo comment pas scram c'est le ndimité tata mapasa likamute mais nga nazolo banoke ça c'est la vie des stars c'est la vie des stars
eza na mutu moko alelaka bolingo ne pona star moko artiste congolais to star moko ya mboka na biso papa basi bazolanda yo basi bazokweya pona yo. Il n'est pas d'abord un vilain, c'est un beau gars. C'est le Oko, Ambali Kitoko. Attendant nzoto pena physique ne c'est bon. Aza ne balabaka un garçon sexy. Kasi yango, yo kasi muta bongo pena lelisa ya mongote. Au-delà de kotanga kombo ya baninga na yo bongo. Nde siko nga place nazo mona ngo pena za bienté. Donc ozo mona, il faut que ba artiste na biso bazala entouré na bato o ba sala bango ba jale loté. Bazala entouré na bato ba ko pesa bango conseil. Ya ko bango ke papa mandingo zo kenwa na yango. C'est le pena est-ce que oza na conseil. C'est le Moussama Kassi akozanga bango ndenge nini c'est le akozanga conseiller te as artiste on ngana bika ne certain artiste qui ne se connaît pas c'est peut-être pas si on est soit makasi yango le baka on a ti akoya na on a TVT on est a vie privée na au moins maman mebele tala nani boso na politique tubi nani jibem piano mo maman mebele papa oh vraiment en tout cas limbisa moi privé papa chéri poni comment ko keno silika kasi songa na mbio na émission na ngana obeto babo yo komi ko silika bato ba comprendre do na toucher mes moral na out c'est la guerre na plateau nga funa toucher mémoire o yeso na simbio na tango lingolo bato ka tala papa o yel ko mona ngana lobango te mais il faut na lobango trop c'est trop mona mda fungwami pour ngana émission na tout bio émission zani na zolinga na lobisa yo soki dezo komi ko silika na bia ngasko na bia simbi et simbi oalinga bandako bomba ta lobi yango mabe vie privée na ko ya lobango bongo te et puis c'est une faiblesse na lobi mwana mobali je la siko mwana mobali bina ngani singa buna na TV abatulinga mwasi te oye ko nango na plateau ngana siko wana siko comédien ngasko na siko artiste mda loba abatolinga mwasi bana kiri boyeba te kinga na botolanga mwasi kabo se bulembi alinga mwasi danga bale no suka ça c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Mobala lela ka. Kombo ya ser na biso théâtre kufane déjà point to pe misaba weiti. Tala niveau. Siko loba nanga siko tango lela bongo. Elingolo ba ke quelque part na bolingo ya ser wana daya ekufate. Siko mo so zane na ndako, tina nezani. Ala ndela lilita. Te moi chose année na parlé au monte ko susciter le romo na 4 mois mais oh mais nga finalement na zana muto na kanisa ina sina combler ba vie du bolingo njoka dale la nan bolingo mo quelque part ozo mona te quelque part sans qu'il yeba a créé trouble na propre faille. Voilà, merci beaucoup aussi si télévision zangonga ya gotie émission lo ba vérité si bon mais ça nga boy nga émission nga lo ba vérité yango moni bato TNT bazo benga nga ya ko leka na TNT na ko lesa ka émission moko jamais ka sa mabenginga suspension pour nga il faut ka boy vérité boy mais il y a bisole msuboko boya mais ya Virginie Manganga on a zo rappeler émission Virginie Manganga na héritier normalement fait ça on a internet na antenne AT pour nenge baké na ngwana héritier bito beta na babal perdu musicien zo ebisa chroniqueuse to beta na babal perdu oui mamango bal nini sikoyo héritier nga beta Virginie et almene kaka l'accent bref oyo zo l'accent ke fabu gaza na babal perdu c'était un message voilà il y a côté business comme na suka ba mbote na yo dernier mot ezaki yango wana ba mbote na wana awa tozana bio on mange bio on s'habille bio donc on vit dans les bio boucle création ya mama Blandini Baseli to saluer Sikazali en tout cas to solo kaka na bato balingi en tout cas moi numéro n'a pas 3-4 personnes on a un numéro n'a pas 3-4 personnes là tout bien na to sola vraiment bien biso to sala ka musala na biso en tout cas je pense que na limite que na lobi mabe na émission na limite que na lobi mabe na limite que na leze mutu na lobi ka bo solo yo leze mutu te l'émission bena bande bande to bandi tina suka mutu bena so mutu atele mutu mutu va parler te na aider bateau na leze mutu te na aider bateau donc ezala bongo donc to keka bongo biso toza au milieu du village naza nanga na pension na munaza lokola arbitre na arbitre match mais atana linga équipe oyo no mais na police équipe musute po équipe so ndenini mais na pesi mbote na bela dinganga na bandeli susu otala pe koto na pesi mbote na l'artiste on comme ngolo moninga nanga l'homme de Nzela ngape mikro toza na ensemble na Nzela Hervé Borsalino azana nzembu ne mobo champion matenga na lelande et mono vivant afunda mutu molo bina matanga nanga komeka ko tia lokolo te sino te na ko lamuka na ibisa bato bazali wana
que yo moto bomanga yo ka verbe yo ka penser à moto c'est très profond hein? Mais tout ça l'émission on est batu ba yebi ba tomber ba victime na mboko tout ça émission tout ça analyse moi bon Hervé Rosala batu ba Rosala hôtel bina artiste wa yebi mais ba ozo tomber lelo ba bon oza vi mon héritier na lo ba ki lelo batu ba osala succès ça ba faux chanter pour héritier car héritier mo talo ba faux chanter rebelle le ba osala succès c'est comme banane ba osala succès batangele fali abi yazala déjà batangele fabu gaz bébé ba mais ça ki ku bibé azala déjà faux chanteur abi bato ba osala succès le kasiti to si na biso voilà merci vraiment na ningo ya mingi epi na mama bela dinganga na bandeli kaka tala pe côté au maire voilà merci beaucoup émission Loba Vérité Sili merci na bino ndenge bo landaki biso na chaîne na bino Feza TV RDC et puis chaîne partenaire Vision Plus Télévision parce que ma bela dinganga bota debana ya mapasa merci beaucoup na mama pasteur Titi la source koli na zuite na comprendre na bosse ngo benga bato ngo na zo koli te mama pasteur Titi la source et ngai gérer na benga na bato ngo merci beaucoup maman pasteur et puis merci beaucoup na maître chinois kilo ya matete et puis merci beaucoup Dani Nzila kutu do badana rata on a Kishasa na habité kota tabu Wester et ça la bien si déjà la baronne na papa bo poser ba photo Wester na mboka mino ba longo leo mikolo na wando tanga bato bongo nazo funda na sisi ngupel na ti valable na papa na biso bogar père ba petit bokota Wester di mama dongoma yego tout bolamu eleke belé moi ça bato ya fioti ngoma mwana mwasi ya congolaise wala mbela mobile ne fufu na poto asoko la ke pantalon a passer la ke chemise ezaka mama dongo ya star oza used to YouTube ici alors ate daddy yela indi daddy yela ngaji ya concept zo pesa soko lingo sala émission no michela ji ko senga papa teo ya Diego ba le bato bani no Diego akoma mona bitinda bon sala en tout cas bon sala keba na eloko là merci beaucoup na bato tout bolanda ki biso en tout cas émission ce que et c'est Sibino bon continuer qu'on partager qu'on aimer et puis qu'on commenter merci beaucoup les sous na Jack Anangila na sima caméra oazola kibino bilili merci beaucoup l'assistance ya Lalou Maleba sans oublier Hervé Borsalino l'homme de Nzela et puis na bo sanité Adrich à motomètre beba zibeba likofi nanga na bomba na Mukongo ceux qui bon meki na bimisi et puis merci beaucoup na Gigi Katema depuis Arabie Saoudite bambote nao ebele sans oublier Mireille Ilunga wa kwetu mashi wa mumenu kwetu kato jimini mukajimulenga to suki siao boke nesko ko polémique so boza deux personnes bokanga soit TV soit téléphone bonne kota l'émission Loba Vérité Sili bo polémique siko est-ce que makamto lobi to ana tort héritier ana tort Virginie Manganga ana tort to koyeba ngo bye.